Mbote balinga mikati na nkolo nyonso tukutami na tango mpona kolanda biso na kati ya Kongo Mokristo mpona lokumu na Nzambe. Lelo ezali mokolo na biso oyo tokutanaka chaque rendez-vous na biso à chaque lundi na émission na biso oyo tobengi yango la parole d'encouragement. Yango liboso te tobanda tokokanga miso na biso tokobondela pote Nzambe azali malamu. Nzambe akomisi na moment oyo grâce oyo tozwi eza na makasi na biso te yango esengeli tozala reconnaissant pote Bible etalisi biso soto ke na Colossiens 3:15 kuna na soko lobi esengeli na biso tozala reconnaissant yango biso liboso te tobanda émission na biso tokozala reconnaissant na Nzambe na oyo asali kati na bomoi na biso na souffle de vie oyo tozwi na makasi oyo apesi biso ya kokuta na nga na biso na bino na nzela na ligne oyo ete Nzambe aza malamu yango tokoke kokanga miso na biso pe tokotika mama na biso abonde na kombo na Yesu Masia to bondeli. Amen. Encore une fois to poussani na se à trône de grâce nous ko élever grandeur nous pour Nzambe. Seigneur lokola yo azalite o ayebaki mokolo o petangu oyo oyebaki yango malamu Nzambe yango kokiseli biso yango ngana bandeko na ngai tolobi merci po etoko bongwa na kate tongo etana ki Nzambe to futi eloko te to komti na tango to futi opeka ke eloko te po ete pema tozana ngo yondo po accorder biso grâce yango to mikabi na maboko na yo na tango oyo to linko yo kaliloba na yo Nzambe tika ete yozo a contrôle ya nyonso pe likolo na nyonso mokonzi tika ete molimo na yo azala présent pe akamba biso pe o nyonso akutami Nzambe na lini pona kozana biso ensemble Seigneur miteme sima mi epai na yo nandime ete motema ya ndeko na ngai ya mwasi pe ya mobali na tango esimba mi epai na yo afin que to comprendre o nino lingi koloba pona gloire na yo to repousser mon sika onyo sko kozala ya une compréhension Seigneur na nzela ya parole to repousser mon sika onyo sko kozala ya distraction ya contre-attaque na kombo na Yesu Mesia papa régner peut dominer lokola yo akozala te na tango oyo to tiki nyonso na maboko na yo na kombo na Yesu Mesia nde to lobi merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ya solo bande ko na biso kati na Yesu Mesia lelo lisusu molimo mo santa sungaki biso to partager o ezali ya motuya yambo yanga ya kobanda lelo nazali nga moko te nazali lelo na mama na biso o penza mbe lisusu aitiliza ka ye lisusu tozala mama mbote mama na ngai to yambi yo na kombo na Yesu na nzela ya émission na biso la parole d'encouragement. Amen. Mama to ebite soko ko se présenter pour na bandeko bazali kolanda biso mama. Na sefeli mingi koza suli boso na bandeko na émission na biso ya parole d'encouragement na kati ya chaîne na biso ya Kongo Mokristo ngai kombo na nga mama Jolie naza mwasi ya évangéliste Makou to va na kati na Irlande na Dublin. Amen. Ya solo Nzamba za malamu mama lelo vraiment en tout cas esengo mingi na Nzambe bazana esengo lelo bakolanda ngai na yo na émission na biso ya parole d'encouragement ni to bombeli bandeko ni to ko partager na bandeko na pokwa na lelo ya solo mama molimo mosanta sungaki to eba ko partager sur ezali ya motuya na thème o to bengi yango la persévérance dans les épreuves maman donc ikoyika mpiko kati na mikakata. Amen mama. Amen mama. Yango to kele ko fungola Biblia na biso mama na mukanda ya 13:8 Hébreu 13:8 hein 13:8 mama totangi na kombo na Yesu Masia totangi na kombo na Yesu Masia. Amen. Mokana na Hébreu 13:8 elobi na biso boy Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Donc nous avons Nzambe Yesu Mesia azali lolenge moko. Amen mama. Hier donc lobi elekaki lelo pe lobi ezokoya. Le azali libela mama. Donc abongwani te mama. Kati na be preuve na thème na biso oyo koyika mpiko kati na be preuve donc Yesu wana ye moko kaka mama. Yesu wana a changé te mama na ngai. Yesu wana azali malamu azali na bolingo envers bato. Yesu Masia wana azali na fidélité toujours na bato. Yesu Masia wana alingi biso toujours. Yesu Masia wana azali le même azali Nzambe akotika na Nzambe peu n'importe ba problème ndeko nanga na pokwa na lelo toye kolendisa yo Yesu Masia azali malamu azali le même a changé ka na yete mama abongwani na yete
lolenga oyo toyeba to bayeba ki na tango na kala na Ancien Testament ndenga bandaki kosala na bakoko na biso ya Abraham na ba Moïse ndenga moko azali pe ko opérer na tango na lelo yango to mona ke kuna continuer ko loba biso na mukanda na Jean alobi ete botika ete mitema na bino mitungisa mate poza ba tunsu bakanisa ke ndenga sa sala ine na Abraham asaki na Sarah na bariti kuna donc sa nuna na ye anuna na ye oka nuna te mama donc asa na ye kaka azali kaka anuna te yango na Jean 14 na premier verset montant ça bina biso ke botika ete mitema na bino mitungisa mate bondimela tata bondimela penga donc azana ye kaka ye moko a continuer koloba ke donc oyo kaka kondimela ngai akoza bomo inase donc ndengi batona bazwaka yango bakoko na biso ba Abraham donc ndengi pe kaka azana ye lelo yango hébreu kuna lobi na biso ke hier aujourd'hui et éternellement a changé te mama amour na ye e changé te amour na échanger te sikopona nini bato azomitungisa bato na yebite mama okomitungisa bapona nini soka azana ye wana présent azana ye présent mama siko nzambe po a confirmer ke naza présent yango na baki te Yesu esengeli ma abotama na nzela ya mwasi azava na nzoto potanga kotia loboko abiboye epa na ngai bino bato bozana mikumba oyo ezokotungisa boye epa na ngai comme ça maman Hortense tango yo tie loboko bi maman Jolie ya kata nazo mona loboko nazo ndima kete nzambe on vema ye po miso bakanisa zaka esprit alors nzambe na bonzambe na comprendre habiter faut mana kita na la tanzoto ba mona ke na ye donc apesi loboko na ye abipesa loboko kotala ndengo zate yaka na mikumba na yo yaka lolengo zali na yaki po na yo dona tiki bokonzi na ye po na yo dona ye po na yo na mikumba wana na ye po na yo donc la maladie te kotala problème libala te kotala maman Hortense obi ke soki Yesu ayaka te na bonzoto boye nde batumi banga ba bateke yazali moi so kotanga makila a comprendre que Yesu azapo ayoka kike aleki na nzelo yake na sima kuna na musika wana zalaki parce que azaki interdit on ne se za ba pers ye pas azaki na mikumba na azaki na mikumba prévu na ye yaki mikumba na Hortense mikumba na écoute yaki ya plus fort poni ne akoyi kozala pena mais gloire à Dieu ayoka ke Yesu ango aleki na bala nasi donc kuna na musika sika zalaki ane ko yoka aleki habite ngana ovanda te asala ni mama Hortense tanga yoka ki atei ko kota na kata batu kena ke luka na kata full baba ni ku ko buskele baba dispo ko baza ko benga na ye c'est que Pierre kuta zalaki wana ako Pierre kandele kati a persévérer yango to lobi était persévérante dans l'épreuve tama persévérant yo takina na posa te ka simba ta Yesu te azaki na posa wana te alobi ngaka ata songela mbaka seconde ko na ngai épreuve nini oyo ko sala ite mutema na yo mitungisama kuna alobi na biso na Jean 14 abi kotika te ke mutema no mitungisama abi nzima kaka mama Hortense donc ezana makambo oyo lekela na nzambe te déjà on est preuve mon côté o elekeli nzambe ata oyo bazofinga ndumba bazofinga ndoki bazofinga suki amela milangi osani o persévérer maman o persévérer maman et nous musu ngana o ebike batu musu bakanisa puissance nzambe sila amen bakanisa puissance nzambe sila pona nini soki azana problème et que abondela ka aza chrétien abondela ka mi kolonel za ko bondela et que likambu na ye eza ko solution te alobi Yesu masi abandonner alobi Yesu masi puissance na ye sila likamsu poni mutamu na ngoza solution te mutazo ba dali likambu na ngai maladie na ngai pauvreté na ngai échec na ngai donc ozo problème à famille na ngai ozo zo ngo ya yo ezo solution pesa yo yo musuko luka solution na ngo mais suko yo ba kenza me maladie oyo na lingi ngote c'est un problème eza na famille na ngai na lingi ngote yo bike boye pa ina ngai bino batu oza mikumba suko do mikumba onza menga na lingi ote mais morte so muni mikumba mtso ko umela eza manque à connaissance kuna na oser lobi na biso ke libote na ngozo bunga pona manque à connaissance donc mutazo zo mikumba maladie on eza ye a déclarer où tu as maladie na ngo vraiment bande umeli sikoyo oza solution ndeni mama likamsu na ngalo pe kondima mutu musu azala kondima na yeza na evangeli likolo na yebite soki tolobani abadut evangeli likolo tozala kondima toza kobondela toyebete Yesu masi asalaka il est le même aujourd'hui hier et éternellement toza continuer kobondela mais lokola siko totie badut na ba problème na biso et que Yesu masi ennemi ya problème na c'est ni doute ennemi victoire donc ça doute et c'est tout le ba doute ndeko nanga tangu tozali kobondela tangu tozali ko traverser o ezali vallée ya baka tangu tozali ko traverser ba problème et tengene soto tia kondima na misala to ba
ete Yesu Masi asalaka. Toyeba ete Yesu Masi asalaka lelo likambo na ngai juste solution te. Lobi. Amen. Telema. Telema kama utasuka na bombo ina. Ya lobi ka tabutu eyindi. Amen. C'est que na bomo ya mutu nyonso azana butu na ye. Bomo ya mutu nyonso butu ezali. Mais butu wana nzamba abike etongo etanaka. Soto tena Esaïe kuna 60 kuna Bible lobi na biso ke telema. Maman autant c'est un peu soko tangela biso pour quand de bazolanda biso. OK, Esaïe combien maman? 60. Esaïe 60. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Amen. Amen. Donc telema. Au moins na kati mikaratano wana. Telema pour mikaratano ko za eza entouré na kati ndako. Dozota na gauche au moins ngota na droite au habite telema. Pona nini lumière. To bima libanda bisika moyo wana. Esa mika pona yete pona bangote. Esa mi pona yo ozo mona mutu pasi. Esa mi pona yo oza douleur wana. Esa mi pona yo oza na pauvreté wana. Esa mi pona oza na mai na miso na motema. Donc telema fona potibima. Moi wana ezaka pona bangote maman. Moi wana ezaka pona kuna te. Eza pona ngai na yo. To telema. To fongola po to bima. Maman to yo fongola ka porte. Ta yo bima ko kenda ka wapi. Ta muso esika ngo ya ngwana muto ebite bazuba na telema mikakata na okende wapi lo bana mota sa okende wapi. Maman ezengeli ba kende na ba kimele pa na Yesu Masia. Devant ba problème, devant mikakatano, devant attaque passe yeli biso ndenge ni. Ekimelo mo su ezali te kolanga. Elikela moto accompagne sa solution te. Pour ma commerce de l'école la biso na Jérémie 17:5-8. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Donc ala que la maman bé. Na combat libota. Que libota la mesa ya famille boye. Bongo biso famille za la pasi mama. O bono obeli malade be na ki mele pa ya mama nanga akobikisa. Mama kobikisa te. Mama obikisa te. Pour ce que mama bikisaka na mbongo o Bible bi que moi c'est motangi makila asilisa ki mbongo na ba. Asilisa ki mama. C'est que linga kobika. C'est que tout est même na ba docteur sans frontières. Mabika ki. Tama yoka ki. Que o azalaki. Azali. Pe akozala. Abitika ngana fongola porte. Akenda ki mama. Akei ko luka mwasi wana kenaki ko simba ka kelamba. Abika ki. Amen. Ataki kondima. Donc kondima loko ezala. Kondima. Yango ndeko to bondeli na bolingo na Nzambe. Tango tozali ko traverser ba problème. Tango tozali na tango na maladie. Na tango ya pasi ya solo. Na tena mokili oyo ba problème ko yela biso. Na tena mokili oyo mi pepe ko ya. Ba tsunami. Lendi to mona ki mama. Mu pepe makasi yaki. Ah tozali ki nango. Mu pepe makasi yaki wana. Ezali misala mabe mama na ngai. Eko ya. Yango ngai na yo sengeli to yi kampiko. Tango to ko mona ba makambo wana nyoso tu. Ndeko to persévérer. Vous comprenez que mi kakata na onde yango. Donc to persévérer. To persévérer, to lembate devant ba problème. To lembate na poko na lele to ya kolindisa yo ndeko. Yo muto zali kolela. Yo mutu likambo na ezaka solution te. To bondelo na bolingo na Nzambe. Telema na mabondeli. Telema lumière na yo. Lumière na yo mama. Lumière na Nzambe. Ezaka ya bango te o famille interne. Ezaka ya bango te ko banga note ke opo bango jaba yebi Bible. Bango baza ba chrétien na mwana pousa pa na bango za tete. Maman utascrire le bien. Yesu ayaki pona bato mabe. Alingi mabete. Na yaki nde pona bato mabe balongwa na mabe. Bo asali biso na image na ye. Tama so mona biso na kindumba. Azomona biso na bondoki. Amona biso na koyina. Na solution azana pasi wana bite fona la tanzoto na kita. Bonini baza doki bazo ko représenter ngai. Mais misala ona ya nga na lingité. Donc Yesu akita ki pona misala wana. Ya ngona ndeko zolanda biso ko kima note ke o moina pousa pa na bango zete bango baza ba saint. Moina côté. Bible lobi ya mama utasi mutu mota bota maka mosantu. To koma kande bana. To koma kabana na. Ta mususu kindumba wana, ta mususu kumaladi wana, pauvreté wana ngai pe. Na zape na oya ngai ona tika, ona lekaka pe. Tika na comprendre ki ye. Wana pe tika na ngonga. Yo biso ko soko comprendre yo kota na no bango te. O so na komi ba ko yinanga muta mokile akopetiko jamais maboko. Yesu ayaki pona ba oya ye. Me ba lingela bango yete. Kota la teke ba pasteur soki ba serviteur ba linganga tete. Bible lobi zamal sengona mutu o Nzambe andimi. Na c'est pas en français, ne peut papa mo ce qui maman autant se en français ba bike babi sengona mutu o Nzambe admettre. Do la sepela na do sengona mutu o Nzambe andimi. To bimi libana mo autant se ba lingina bango yo. Qu'est-ce qu'il y a problème là?
yotalela kaka nzambe yo continue na mabondeli persévérer yikampi kondeko na ngai épreuve moko te kokoki kosurmonte bomoi na biso ntango nyonso tokozala na bepreuve tomitika te toyeba te ke Jésus-Christ abandonné bible ezali korekomande biso Jésus-Christ n'abandonne point ndeko na ngai Jésus-Christ atikaka te soki ezali kolekisa biso na ta bepreuve parce que alingi atala niveau kondima na biso est-ce que tokoyika mpiko na kosalela ye est-ce que tokodécourage est-ce que tokotika mabondeli tokokima na présence na ye yango defo nzambe azali kolekisa biso na bepreuve ndeko na ngai nzambe atikaka biso ya lobi kaza nsima maloba ne mpo na okokisa so totali na Esaïe 61 alobi mpo na yo ntango yango maponga eza amen mama yo totangi na Esaïe 62 mama premier verset Esaïe 62 ezali kolaka pour l'amour de Sion je ne me tairai point esi nango mama abike mpo na Sion ngai nakozala na kimia te donc soki mama otansi lelo oza na problème tellement oza mokuwa ya papa Alpha oza mosuna papa Alpha oza na kimia te amen oza na kimia te bongo yo kutu bokutani kaka na mokili nzambe alongoli yo na famille alongoli na famille asangisi bino bongo sikoyo ye oyo asali yo na elilingi na ye azala na kimia soki oza na problème te oza na kimia te alobi yake mpo na amour ya Sion oza na kimia te ndako so pamba ko aza na problème donc elati ngai donc nazomona ke tititi esilaka sikoyo ntongo etana te likambo esuka bongo sikoyo nzambe oyo asali ngai azala na kimia amoni ke jola aza na problème de paso epuis kutabi alalaka na ye te soki bible ebiki alalaka te soki akozala na kimia te mpo na Sion aza na kimia te lelo Sion eza ngana yo oyo tozoka liloba nzambe lelo Sion eza ngana oyo tocomprendre nzambe donc atelemi na bite nzambe likambo oyo nakotiko te yo moko maloba ndo elobi ke ozala na kimia te soki Sion eza na problème mama ezali na bapromese oyo eza promese ya prometa biso yesu alobi kaza nsima maloba azali nsima maloba otiko te bongo eloko nini yango oyo Jésus-Christ akolemba na mpona kopesa akolemba na eloko moko te mama eloko nini Jésus-Christ akolemba maladi te Jésus-Christ eloko moko te koki kokanga biso parce que Yesu Masia aza likolo na nyonso ye moko abengami jaka aza Jova Rafa donc malade eza na maboko abengami aza Sabaoti donc bitumango ya buto ya moi aza makasi na ye siko ya biso ezokozwa temps onini bitumango vraiment soki totangi kuna psaume 39 psaume 81 34 kuna amalaki koloba abike je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres obi mama utansi ye moko ajira abike na jire na bonzambe na biso to jira miso na kombo ya na kombo papa lobi ya yango ta décevoir yo mais mama ye jira na bonzambe na eli lobo lobi na mama utansi répétez mon nom mama lobi mama et lobi biso kuna na psaume 84 89 34 je ne violerai point mon alliance. Bon, Zamba akoki ko violer yango te mais zala mabala maman ka c'est ça mabala tant to lata na alliance batamo na hélicoptère na ba cheval ba alliance mo zo salama mais na seconde abosa na yango abi doki na fâché alliance wana mais ya lobi ke na ko violer yango te donc lokola ça prometa biso ke na zala la santé malamu lokola ça prometa biso ke za obligé à kokokisa za obligé à kokokisa yango mais maman na condition ezali kaka ke to croire na ye Yesu Masia yango lobi ke tozala na bino mitungisa mate bondimela penga sikoyo ça dépend na yo ndimelaka nani ko ebi mitima na bino ndimelaka nani tango bepreuve tango bazoko maladie batalelaka nani mama ezala bandeko mosusu bamoni maladie eumeli lokola abondelaka joza solution te namoni nzambe ngo asalaka nde disute nakenda nga na nsima ndako koconstitue bafétiche mama akina ye koluka bafétiche abosani ke nzambe na biso il est le même aujourd'hui et éternellement Saoul peut a consulter ki bafétiche mais suka nango alongo akineka na bokonzi amen donc atelela obi ke na sepela nango Saoul a consulter ki bafétiche malongo na bokonzi mais David oyo tango abimaki comme obatel bampate mais tango azongaki lokola roi amen mais oyo akineki consulter banganga alongo ki na bokonzi mais oyo azalaki ne kaka kobatela bampate abimi ko mobatela bampate azongi ko roi sikoyo okene ko consulter nganga mpona nini mama
soki yesu kaka o ale o azalaki lobi azalelo pe wana ko lobi bela na bela donc bible ndim te changeaka tam so to changeaka ba couverture ya bible mais liloba na ye changeaka te changeaka na liloba na nzambe ko tika na changeaka te kaka kati na be preuve wana yo tombola ka miso no miso likolo Psaume 21 lobi yango to tombola miso na biso na ikulusu donc kati na be preuve wana ko na nga mwasi pe ya mobali kati na ma miso wana etoni ndeti ya ane tondaki te loba tenza même alobe suki ana malobe sukaki malobi nzambe soki ayo salinga boy nzambe soki obikisi ngai nzambe soki opesi nga libala oyo sene soki obikisi bana na ngai nzambe soki okoti likama mobali na ngai okotika likama mwasi na ngai nzambe kaka na problème wana associé kaka nzambe kaka na butu na yo wana associé kaka nzambe tongo ekotana maman louange et toka adoration le louange maman to mona Paul na Silas bakangi bango babeti bango mama babeti bango na kati ya prison balembaki te na butu balali te mama bango wana ba adoration toki na louange yango mama Hortense louange yango ekataki na ba chaîne yango mama Hortense butu nyonso te balalaka te mama butu nyonso te basala ngo pona kolala butu nyonso te basala pona kolala obini ni kuna Paul na Silas na kati ya butu balali te na bapota na bango bapasi bango pe bazaki na oya bango pe zaki be preuve ko mais siko biso mwana na pasi wana kuto mifiniki suko eto zisu fungo batisi okolami na ki passe lekeli ekosila te tomoni Pierre Paul na Silas ba serviteur de Dieu amen tu comme tout soit quand tu ba serviteur de Dieu tout ba tambla ba onka likola tapis roulant problème eza problème eza mais na kata problème wana eza butu na yo déjà na kata be preuve wana eza butu na yo kolala te mama kokota na esengo na chauffage te akowati te telema te ba butu yo eza butu kolala te journée o eza journée akolia te kolia za kitoko mais côté mususu ba lunete so ba français so yobi na portugais ba bien tout de quanto demais aborrece donc eloko nous c'est comme excès comme mabe donc yo liaka noka kolala kanuka eloko nous c'est comme excès za mabe donc faut okanisa o sala examen de conscience problème on a sala ndenge na ko sala ndenge nini est-ce que ndeko ko sala ndenge ni mama Hortense maman mais preuve mutu mususu na kati na souffrance tellement que souffrance eleki mingi abosani na ye présence en Nzambe abosani na ye ke ndenge za wana devant be preuve sengela kinga na chama bolongo na se esengela kinga na bondela esengela kinga na adorer esengela na louer Nzambe merci pour aller ko traverser na be preuve oyo na yebi ete na za molongi après be preuve oyo Nzambe yo kolongi sangai même ndeko muso mona lokola souffrance eleki lokola passe eleki ekimisi ye mosika na Nzambe akomi na ye alembi na ye abina kosambela na nga lisuko la kisema asala nini ndeko akomi na niveau wana ndeko oyo akomi na niveau wana esengeli na ye ayika mpiko na prière esengeli na ye atelema amemba te mais preuve wana Nzambe azali kolekisa mpo akolisa kondima na ye preuve moko te ndeko mama na ngai kote bible ezali koloba na biso ete esengeli kondima na biso ekola soki toza na kondima te tokolemba soki toza na kondima te devant mikakatano tokokoka koresiste te oyebi mama esengeli na biso tozala na kondima mpo te bible ezali koloba na biso te sans la foi il est indispensable d'être agréable à Dieu soki toza na kondima te soki niva kondima na biso ezali moke ndenge nini tokopersévérer nzambe tokosepesa nzambe tokoperse soki miro etemi liboso na biso ndenge nini esenge na biso nano tozala na foi totyana na kondima na biso atako baproblème ezali atako tozali kotraverse na butu na lelo mama tozali kobonda yo ndeko ozali kolela yo ndeko ozali kotraverse bamikakatano bamaladi héréditaire ezo kolongwa te tobondeli yo na bolingo na Nzambe kolemba te kolemba te yika mpiko na baprière kota mabondeli gêné yemba komisa Nzambe kolemba te tobondo na bolingo na Nzambe Yesu Masiya abandonaka te Jésus Christ aza wana mpona koyoka supplication na biso mama Jésus Christ alembaka te alalaka na ye pe te banda akufa
c'est quoi musala nezali azali conveiller azali conveiller ala la kadisusu ay boye pa na ngalo lenge ka kozali komita la note ki onga na za solo na za parfum te na za libala te so na ki ba kanisa kanga na kezo mbela ba muta ko kanisa kana yekaka amen mama muta ko kanisa kana yekaka so ko po cheka kana likamo ba zo kanisa oko persete tika bango ba kanisa yo chapa na uli amen mama tika bango ba kanisa yo talela ikulusu tika bango ba kanisa yo tala kaka oya kela yo oh mais moi yango bimpo na batu nyonso mbula ngendo kaka pona mutu nyonso so yo kanga mikaka na kati na be preuve wana kati ya ndaku po nyozo banga bango so na ke ba kolinga ngai te soki na ke donc oyebi ke likambo mama esalamaki na epa Josué tanga na Josué 1 mama Josué 1 dans le livre de Josué 1 le premier verset wana kaka amen po makambo ebe preuve zo lembisa mingi olala boye bandoto mabe olala boye olamuka na tongo voisin lobi boye babinge ye social lobi donc zo lembisa bato mais nyonso les abe preuve amen toujours le livre de Josué amen donc na kati be preuve na biso wana ndebisika Yesu amen donc to lembate ndeko to lembate ya ko lembate mutu moko ta spécial boso nzeme ba ozo mona ba telemini boso bazote ya biso te mama ba ozo be preuve na bango Josué Josué, amen. Josué 1 combien maman? La première verset carrément. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Naoum, serviteur de Moïse. Tu te souviens maman? Apina etelema. Voilà tout dans la Josué 1. J'étais nadé. Tanga nadé maman. Amen. Totangi nadé. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples. Amen. Omoni, nzamba comprenaki avec te o eza butu ya Josué. Amoni que Josué a koma ki bati. Amoni que Josué a koma ki na pasi dona kilo na motema na ye. Poni ni mutu ande ko chela motema. O comprendre mon temps. Noko na bande ko chela motema. Ya yo na bande ko chela motema. Mobali u mwasi na ande ko chela motema. Azali susute. Josué mona ke na suki. Mais comme nzambe mitema se sempa na sonda mitema. Alobi na Josué abi Josué, telema. Na otanga na Portugal bi levanta depois agora passa este Jordão, tu e todo o povo. Abine Josué telema. Katisa Jordão oyo. Donc le kana ngambo mosusu. Komona lisusu likambo wone komona lelote. Et c'est ngano telema le ngambo mosusu donc katisa Jordão, katisa yango. Donc bosana likambo wana bosana ke Moïse azalaki. Bosana ke ye asimba ki bato po soki mere e kabwana. Bosana ke ya bana ki komona nga face à face. Bosana donc katisa ngambo mosusu. Donc le nozo bana ndeko o akutami na makana na situation wana. Bosana ke ya zalaki. Bosana ke balobaka boye pona ngai. Yo chapa katisa ngambo mosusu. Zamba habite Josué, serviteur na Moïse akufi. Mais yona libota. Donc ndeko yona bana, yona mobali, yona mwasi. To botelema, bokatisa ngambo mosusu. Bobosana ke balobaki boye. Bobosana ke mukande ezate. Bobosana ke bana nanu ba yetete bino bochaka papa. Bokatisa ngambo mosusu. Oye ko sala makuna ye moko nzamba yebi. Josué amona kite promise. Josué akotaka yeba kite kalinga ki akota na mawana kutamaki nango. Na pasi akutama na motema na ye. Amona ke pona nga Moïse akufi donc nga esili nango. Donc raison moko nga na mona morta sinzambe moko azwa ki nzota Moïse. Mosuki bakundaki ye ka quelque part de lelo tokenda ta ko adorer. Vraiment. Donc pour Josué na niveau on a so rebe ki nzota Moïse bakundi yango kuna. Peut-être vraiment que vanda na ye kuna. Parce que awa nzambe mutapesa ki courage. Atali habiter autant soza boyete. Autant si na yebili o boyete. Autant si telema. Zo papa, zo bana, bokata ngambo mosusu. Bota suli kamone za kilobite. Donc bobo sana. Kuna bibe so continue ko loba biso bokanisa événement passé te. Donc Josué ko kanisa so événement passé te. Ko kanisa ngoli susu te. Donc kata ngambo mosusu chapa. Mama, to ko bibe ko loba na ndeko moko mama. Oyo azala posa chapa lelo. Ndeko moko oyo azali ko tambola na yambi Yesu Masia te. Na butuna na lepe to ko ko bondela ye. A chapa
Atiapa. Akatisa. Atala ni maman jolité. Atala ni maman tanse. Pour toi biso batu. Le loto royambe le bito royinaye. Mais akene pa muto ako yinaye. Amen. Oya tika bokonzala talingwa na pona ye. Donc atiapa. Alléluia. 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 Tokobonde na bandeko. Ndeko nani oyo nana yembi Yesu Masiya te mama. Ndeko nani oyo ezali kotambola na vie oyo ezali nanu ya ténèbre. Ndeko nanu oyo ezali kotambola na vie oyo ya convoitise mokili oyo ya bilula lula. Tokobonde na bolingo na Nzambe. Racheter le temps ndeko na ngai. Kasi na ngambu nde mama uti kotanga. Longwa na ngambu oyo ezali ya bolili. Yaka na ngambu ya lumière. Yesu Masiya ezali kozela biso. Yesu Masiya bongwani te. Yesu Masiya atandi maboko na ye. Azali kozela. Nani akoye epai na ye mama. Nani akoye epai na ye. Akoboka te. Alobi to ya lolenge biso tozali. To ya lolenge tozali. Ya kosokola biso. Ya kosokola basipase na biso ya mabe. Na tango na kala tozala kotambola toyebaki Yesu Masiya te. Kasi lelo loko toyebi Yesu Masiya. Ndeko na bondele na bolingo na Nzambe. Totambola na kobanga Nzambe mama. Olobi nini mama? Ilikangwa na okoloba awa ndeko po esengola ngeza ke to katsa ngambo mosusu. Amen. Nzamba lobi na Joshua abi katsa Jordan. Donc katsa ngambo mosusu ndeko ozolanda ngai. Papa mama pardon ndeko na ngai mwasi ya mobile to katsa ngambo mosusu. Amen. Kotala no ngai te kotala mama Hortense te tozana biso batu. Lelo na kolakisa o me lobi na kotika na ngai yo. La nano kaka Nzambe o apesa opema. Na apesa na ngai opema. Tena bi kutu kilo na ngote talo na ngope na yebite. Ko banga no ngai te. Pona ni o se condamner. Donc katsa ngambo mosusu na buto lelo. Nikole ko tama kamoto ndeko yoka na katande ko na biso Eric leo tozana perte. To perdre ndeko na biso a mobali. To perdre mobali kitoko alinga pe ko lata. Nazo kanza mo Hortense papa Eric akpe na bilamo ndeko bomba pona ba fête. Mais lelo tozana ete. Soko ngai na yo otokuta mina pema. Do to katsa ngambo mosusu. Totala elenga mokilite mokileze elengi mama Hortense. Mokileze elengi. Soko zotala ko lia ozotala ko meleze elengi. Mais zala mukolo moko. Tozala kaka ngana Nzambe. Donc cuisine kozala te congélateur kozala te. Kaka ngai na yesu ko mokolo wana. Ya honde mokolo alikambo. Ya honde mokolo motuya. Soko na avant mokolo ane koma. Donc lelo nga fona préparer yango. Amen. Donc ezali tita ototangaka. Bana biso lelo bazo sa ba devoir. Tipani ba sa ba examen o ya ba fête. Ya décembre. Donc bana bazo préparer ba examen na bango. Donc ngano peut to préparer lobby. To préparer yango. Ça m'a dit je souhaitais les donc préparer pour la lobby. Kati ça. Koza la bon côté kala ka bon tembe konanga. Maman, est-ce que bande comme susu baza condamné na malade ba mo lokola maladie na ba lokola de docteur a déclaré bango ke ndenge za maladie oyo okokufa nango. Lo yoko pona yo lobby ko kozala te. Maman, kasi ba bosani ke eza na moto moko. Ye, soki oye pa ina ye. Atika kabongo. Ya benga mi jovara fara pamba te. Soki ta ko ba docteur avec maladie no ndenge za okokufa nango. Kasi soki oye pa mutu wana mama, guérison automatique. Amen. Il y a une Bible eza malamu Hortense. Après phrase nyonso mona bachaka point après bani na lettre majuscule so total na Bible après phrase soki suki bache point e ba na majuscule docteur soka lobby en plus année en chane virgule pour lobby tango okende amoni sous situation on amoni ndeti et ça l'indeti donc azimo azo comprendre ndeti donc a chaki virgule donc liloba souke za pa Nzambe amen liloba souke za pa Nzambe docteur aloba gloire à Dieu za maele Nzambe apesi bango to ko boya te mais okoki kondima négativité wana te amen différence ya wana docteur alobi ngana ko contradit maele na été Nzambe apesi bango mais négativité wana na ko tiango te ko tambuma na Bible lobi place maele moto souki Nzambe bani bonere na boningo na Nzambe yo ndeko ba docteur ba déclarer maladie na yo eza ekozwa solution te eza na moto moko suki saka maladie eza na moto moko pesa ka guérison nasi maela docteur suki ya Nzambe e bandi biso to na poko na lelo to ko yebisa yo secret ndeko na ngai yango to intitulé thème na biso la persévérance devant les épreuves ndeko na ngai ata ko zali ko traverser be preuve maladie songolo ba docteur ba lobi ete yo ko bika te ndeko équipe na malamu ezali Jésus
Jésus-Christ Nazareth. Yaka epai na Yesu Masia. Akopesa yo guérison. Akosokola yo. Lokola sokolaka. Oyo babelaki maladie ya lèpre. Baye epai na ye tomoni lèpre. Ayaki na maladie ndoto ye mokuta azalaki si guérison. Kasi ntango akutanaki. Ntango akutanaki na Jésus-Christ Nazareth. Oh non, Jésus-Christ aza malamu. Mama. Alléluia. Tomoni Jésus-Christ abikisa baveugle. Mukweleki na Jésus papa makunga tamba kuna moni tango Yesu po babi akufa ki kitaki na se akena fongola te afongola ba captive bale kuna bakufa ki na kati na bonzambe. Jésus papa aussi ke bato anta babima ki na Jérusalem de matata baba. Matata mama. Donc to somo on est non. On a Abraham, on a Moïse, maman Hortense, dans les sengo bongo. Que dans ce moment qui on a maman Hortense. Tu vois papa Alpha, mais c'est sembo. Et yango na sikodo kitama yango yo. Bon Yesu akite ki na fongola. Donc c'est bato ba bimaki. Tant ba bimaki ba leka zana ba ba po c'est ki ba troko ngana yo. C'est ça bato ba reconnaître ki bango. Donc c'est ça bato ba ko reconnaître yo nanga. Ko linga ba reconnaître on état au kusamina. Et puis kozana yo ozano Brit, diamant Brit donc Nzambe aza prêt pour tailler. Donc on a toujours les temps en athée. L'on est temps en a. Donc mon collègue tango que le lezobeta. Baïba manque était yé to zaki na yé. Ezaki c'est mon maman. Ya solo mama na ngai. Ona ko to komi ko kene na suka. Mama eloko ni to ko koloba na bandeko. Bandeko oyo. Po to ko vivre na sena moy oyo. Et tengeli na biso to affronter difficulté. Ba difficulté ko ya to na sena moy oyo. Ba se ko ya. Minyo ko ya. Ba problème est koye la bito parce que tant que tu dans la scène à moi awa mignon que koye maman na ngai yango été et tengeli la biso to persévérer devant ba épreuve wana maman to persévérer to yi kampi ko maman c'est le refuge na biso devant ba épreuve wana ezala nani Yesu Messi. Amen maman. Amen maman. Quand tu n'as pas prévu ça Yesu doto persévérer to kangaye. Le lengi Jacob akangaki abiso ki opamboli ngate na kotika. Maman eza kutu na makomi. Soki to teli na psaume 46:1 kuna. Kuna makomi lobi na biso ne. Dieu est pour nous un refuge et une force. Amen. Un secours qui est facile à trouver durant la détresse. Amen. Yesu Masi Nzambe azali refuge na biso. Tango na pasi ndeko na ngai. Tango tozali ko traverser ba problème. To persévérer et qui mène la biso et ce n'est pas Nzambe et qui mène la biso ça pour la mobilité Bible bi malheur ya moto oyo azo confier na moto donc na butu alelo ndeko na kozolanda biso mama papa yaya donc tala ekulusu na Yesu Messi amen tala ekulusu na Yesu Messi kotala gauche droite te oko se distraire tala noka ekulusu Nzamba lobi akosa kataza si mama lobane pona kokokisa amen amen ayo tombola miso na bino na likolo alleluia yango likamazaki na ngodo kiyaka alleluia to sa musala nzambe Bible lobi na psaume ezama la mingi bana nzambe kozala ensemble desika mafuta ezokokita soko za nesiko sambela ka gloire à Dieu soki ezate luka mama luka papa aza pembe na yo o mona ka mukona yenga mukona mercredi o jeudi ke na quelque part tout na ye mama okenda wapi papa okenda wapi ngapena ke na yo elongo elangeza na munene musala esilite amen ya solo mama ndongo lobi ndeko to bonde na bolingo na nzambe yo muto zali kola na biso na njana singa otobondo na bolingo na nzambe kovanda na ndaku te kele ko luka elongi na nzambe telema obonde la biso nga mokili oyo ezana litomba moko te bible zali koloba na biso te rachetons le temps car les jours sont mauvais ndeko to komi na mikolo na suka Yesu Masia zali ko ya litomba nini Yesu Masia ya akuta ona bina distraction tolonga na distraction tolongwa na distraction ndeko na ngai Yesu Masia azana posa na biso tobongo la mitema yonde ko oyo nano bongoli motema te longo na kati na distraction mokili oyo to bondeli na boningo na nzambe changer mode de vie na yo yaka na lumière Yesu Masia azali le même a changer kate a bongwani te ndenga azali ko sala na sala ki na tango na kala ndenga azali ko sala na tango na lelo azali ko sala a bongwani te devant ba problème devant ba pasi na tango na bisengo na tango na pasi to reconnaître et azali nzambe akotika na nzambe na bomo ina biso mama na ebite poto komo kene na shuka soko zana dilo bako bakita te lo balangeza ka to mela na kolukelo na nzambe
Bible lobi ke bisika biso toko luka ya ko mimoni sama bisika toko beta ya ko fongo. Amen. Donc to chapa. Amen. Ngana yo to chapa. Amen. Ko nzele za mulai. Donc tozo ki mamba mpe ki continue ko ba ke panier ezo ko circuler encore. Donc na bomo ina yo panier ezo ko circuler na ngona. Amen. Ko s'arrêter te, ko se stresser te, ko se condamner te. Donc ichaka ka pa ya onkali kamnaza nzamba pambola. Amen. Amen. Likambo te umeli, ata likambo umeli, ata ko lelo monité, persévérer na prière, persévérer na prière, nzamba yebi biso, alingi biso to bongo la motema, alingi biso to persévérer na pasi, na bisengo to ikampiko, to lembate, to za la paix décourager te, ba problème mokili est décourager biso te, kufa na ba famille est décourager biso te, baba du na ba famille est décourager biso te, au contraire, et peut sa biso makasi, et fortifier sur mitema na biso, pour to continuer, to avancer na bitumba, oh to za na ona sena moyo, kilo yesu masi akoya, akuta biso to zali prêt, mitema na biso zali bien préparé, pour na kokuta na mobali na libala, yango ete ndeko na ngai ezali o to bombela ki bino esenga ki to solola to partager biso na bino na nzela na singa oyo yango to ke kokanga miso mama to kosenga ete o sala prière ko bonde la pe pona bandeko o bazali kolanda biso ete pe na bandeko mso bazali kolanda biso bazana ba maladie bandeko mingi bazana ba problème to ko bonde la pona bango ko sala moi prière ya muki intercession pona bandeko to bonde biso. Alléluia Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, te péché merci. Zambé na bikamwa, to komi na suka nsambe, papa yo e bakitango Yahweh to tiki bandeko nyonso na maboko na yo. Na na bopito na maboko na Jésus obenga mi Jova rafa pona ndeko na ngai moko wa kutamina kati na maladie. Même kati na ndako même na bopito yo ndoza Jova rafa. Seigneur tika ete obikisa. Bakozwa kombo akobenga yo lolingi Abraham azwaki. Na ba problème kati na bandako yo ndoza solution. Mokonzi yo régner likolo na bandako na biso. Nzambe régner na bomo ya ndeko moko azana komitungisama. Akobosa na teke yo zanzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ya solo to komi na suka o ezala ki exhortation na biso. Mama joli to pesi o merci mingi poto lekiti tanki toko kati na nzambe na présence na nzambe to pesi pe bandeko o balandi biso merci mingi to bondeli yo ndeko oyo ozana na esika ko sambela te to bondeli o telema ba église ezali belé luka esika sambela kasi soko ozana esika te biso to inviter yo na église na biso la puissance divine to inviter yo biso kuna to bondelaka ya ezali basali pe ya solo o kokuta kuna bazali kote ya lilo na nzambe o kokuta pe bandeko na pe bakoyamba yo na bolingo na nzambe to fongoli pe o ezali baseli na biso na balbrigen baseli na biso ndeko na ngai soko ozana sikate ya ozana temps ya kokuta na biso na seli na balbrigen to zali kosangana chaque jeudi de 18h à 20h to fongoli pe na naval allez maman to fongoli pe mususu kuna na navan kuna bazali kosangana chaque vendredi de 18h à 20h to bondele na bolingo nzambe ndeko kovana na ndako te yaka kosangana yaka to prier likoni moko pelisaka moto te likoni yangana yo to kopelisa moto pe prière na biso e kozala lisusu makasi pe l'efficacité yango te to pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia nzambe apambola mabota na biso to kutani lendi ekoya to pesi bino bye